sa victime parce que au moins le procès doit mettre en beaucoup la question de la Kabila il m'a initié procès wana et puis de ndenge kaka a longoli maboko bank pour kala ki soki jija osambela yo asambi soka bo fopese mo na boko ya chango komi na bank makamba mapo osaleli kiti lipa o mape muto alingi lisute donc biloko wana so comme victime ya système yango moni bakangi ba otika et puis mbongo ya yibi eleki mbongo caméra yibaki te nene caméra zotambola ba girofari yefu bakanga sur 19 millions alongoli ata 1 et 2 100 euros te poisson bata carburant donc quelque part ça innocent to ko non tentative na muta tenté na bato ba yiba batiki bango siko to ko tika nani donc tu de lobi bien do non muta baza muto yo to pesi ka mbata correction papa ko sa su ko zunga sumbongo boite ale zonga kele musala Kabila wana batotika donc ba obete kaka ba yebi ke so ba beti e boko sala le côté ba mona ke caméra zaka na bato ba beta e ba sala le côté ba tala kabunda ina ba beta sala le côté bon ba oya osani makabuzo to sala na lokuta bele ni justice de Dieu papa on chancel mbemba tamu ya parce que mo de grand chose ça c'est justice de Dieu yana mais kama zalaki nani wana tala tibatika ye ba otika ye ba obeta e 10 ans bako nyata eloko moko pe bako longola ngo bango moko eza na mo chena ba osala et puis bazo banga ye po za candidat mon potentiel asa chena za trop fort na ba 2028 ako compliqué bango mibeko to osala la lelo constitution ye mutasala ba papier nyoso ba passeport to asigna bino boyeko lo bakaza congolais te mais c'est ça non ba kinyo comme douter na ba parents na ye ba maman ba otala na ye est-ce que wana ba parents ba mérité ba za ba parents na ye bato nyoso azo douter na ba biloko na ye wana Jean-Pierre Bemba zaki na 1+4 na ye ayebaki te kaza congolais te Azara Sulubero Zaidi Ngoma bautaki na 1+3 wana 1+4 ayebaki te kaza congolais Félix tango ya dokoma président de la République muto ba osala ne aller retour ami ya part ayebaki te kaza congolais te tango biso na poto tozolo bana vie ngwanda wake mwana okomona i politique na bamba boyaki na 2006 nani Jean-Pierre Bemba bimana munduki abiso ko bimika libana ko boma bino ne wana azaki kanambete donc Pisa, Roger Lumbala, Azana France, Abaosa Misaï, Abouamba tu na France. Non. Abouamba tu na Est, kuna. Mais Abaosa na France pour l'année. Congolais ça zoba. Donc ceux qui les cambas complète et surtout les cambas pasteur, il y a moto sur qui décision ba pasteur tout congolais mutako tia sous pata na poto azate. To ko beta bango d'une manière ba beta mate. Ba misi ku de la gimukie. Au moins ba pasteur congolais ba nyoso bazé lever na kisasa. Ba tikala ka kuna. Non pasteur. Na yebisio ceux qui ba tuna ya mo bazo elikanisa osambele la yo ma komo. Na kela bango afantira pa pamba. Ba afantira nzamba yebiete. Nzamba yi Marcelo te. Ki ba na lobby batuna muto sa président c'est ça nani Bosembe alela wa po on va maseki mama he na sande ko na bino wala makofi pa na kokufa pema ayebi wate resto di cœur secours populaire baza ndenge mona ba passer na biso mais qu'est-ce qu'on a église on a différence na mo basenga badim ba offrande soko lingo mona passer 500 église bakangi bandimba kela na balabala mais l'église bakangi passer akela na ndako pasteur reste bandimeke so bosi sabo ke na resto di cœur mais baza na même statut toza na pasteur moko komo na shora kwetu azalaka shora kwetu boka na kombo na bien pasteur shora kwetu azala même statut na bango mais ya sala ba resto di cœur asala place à kovano atangisaka bato awa gratuit apesaka bato passe Navigo soko sana mukandate bazwa pena ba avocat d'office bayaka kolandela bato même statut na bango pona ni shora ko te za bango eza bongo te parce que bango ba passer te za cop na bango place baliaka ba soka kufi mona ne fazwa na lobby eloko nozo la kisake so mbi ya kufi fo mona nazwa eza na statut te eloko nozo la kisake ne mazui eloko tata na ye eloko nozo la kisake baruti mona na baruti fazo eloko tata na ye c'est eza ya bango eza ya binote yango moni papa baruti va kufa lobby muta ko remplacer ngai Carlos so bolingi te bokende po yebi ke église na bango bokende mi yibi ya ba bandi ba escroc ba mvoami église mbaka ye mtavwa yo so mona na église a bosra awa apari na azara mbongo le kai pour ani ko sala ba bolande ngwana donc kaka yo mo muto za na mbongo yo muto ta mona kamebe bato so assemblera na muta bonga azate bango baza na besoin prière mais yo za na besoin ko mona mbongo o isa ana o isa ko laver bato serfa zo edifier bana assemblera ko na biso le samba le kutanza mbazo yo kamote na mama maka basele mobali na eboe aza mobali ni mo za na pantalon mabebo mobali aza mona muke par rapport à mama wana iye mama wana o ate ya kota zo wana
kasi mobali na yaza mwana mukedo akota mario pa mama wana ya mona te mama na za mama na ye bango d'abord baza insiste pour mama na za mukolo yaza mwana mukalo ke fana mama wana et puis tela libumu diabète c'est bomie ko boma ko saka et puis soka za mobali solo alongo na ministère mwasi yo kanga mangana mwasi ndengona soki mwasi sere loko yo eko diembe ozo fefela azo ya ko loba pe na bato tela batane wana mais pona wera ndengo lobia kene na yebit akende te na yebi ke de la forêt akende te qui était poigné au bâtiment sur ma vie n'a pas eu tozana yo awa yo bosali bata wenge wana yo bata wenge wana yo kasi réponse à Sakara et déjà il a tout dit mais bata mon est encore plus sa vue que wera que non le bayi bongo te se Rolanda ke malam te wana bata wenge yo za simna mukulu bena vanda otala wera sona ke ma mtu wana aloba esta ba wera o ma welisa non omoni fere alobi sineka ba congolais tika ba loba ba congolais ka ba sa ba to comprendre raté fere aza alobi wera son aza grand frère naye mais c'est son grand frère est-ce que na mbula ba camarade siko wera son aza genre grand frère oyo tango ba bengana bango kudo tellement za ma omoni fere a utilisé ba métaphore tellement za ma yele akomi mayele fait parce qu'il a bien envoyé 4 azala qui il était de la part viens naye tango bateki lupango kuna ye atika ina ya naye siko soki botika ina ya muto kotangisa bino ye muto kokotisa bino ba classe ye muto kolandela bino ti bokoma ba mais ya naye na nyonso où est le problème aza ya naye a formé ye aza ya naye a futile minerva aza ya naye a bimisi ye aza ya naye asaki na ombre ya naye où est le problème ba komolo ba to finga tu ba bila ba loba ki yoka kolela ya bam il était là de la partie là où il rentre dans tangaki oui mais kasi ya naye grand frère naye pour ba venga ba bana kasi bongo baza mula mona wera et puis so lani makambo na bien on est bango deuxième volet wana première aza viene na tout a futele minerval viene ya China projecteur viene à bimise wana ko boya moté incontesté ça normal et ça la métaphore a utilisé pour tala ndeba congolais ba to raisonner mais deuxième ezali bana wenge on est na papa na bango na baza na problème qu'est-ce qui se passe na so iposo olandi seleo asaka na même malobo faire alobi mais ya lobi on ndenge na volé musu akima bekoleka mais kaka les mêmes problèmes faire alobi so olandi Bill Clinton kaka ndenge moko babindombe ndenge tala même ba geno ase basaka na langage wana mais mutu na mutaso bimana ndenge na donc au fait baza na problème moko na vie na bango soit spirituel na ndaki lobeso c'est moko za ko bo fungola ngai na yebite pona ngai na yebite soki ça spirituel parce que faire c'est moko lo baki bazo elongo na bachanga elongo na dragon batuna yeso lobino on a ya lobaka vie na ngai mais pote ça na mobeso cicatrice ça na donc il y a des problèmes au bazana on a vie na bango ça concerne les wenge décor final mafuta mais des hommes même dans théâtre net mona ora kela décompte final ya yo gasi ba et théâtre futai soki ngadi ya kuta so la théâtre futai tenkela ko so ngadi le mon frère tu vas moi ces jours à Kinshasa si on est Adolphe so ko tourner so le bika makamba kombo so le bana mona télé makela so ko tourner pour na H na ko sa bongo pour il y a un problème c'est pour nini donc batunyo surtout wana bakoza la kaka mabe bazala ba problème moi je crois que monstre alobaki en tant que mokolo il assume ce qu'il dit ayebi que tant que soina oyo c'est normal yango no moyi nazo banga bato bazo finga fali na faire na génération OK au détriment ya ba vie attention mutalobi osala pas na ngato siliki bon siko bato omona ndenge non avoyage kana ye ndenge ni akenda kana ye ndenge ni oko voyager na mutu sabo za na contrat pour voyager kana yo alors yango nazo bana ba sala misala mususu eza bien baza ba j'aime ba ko sala et puis bango bana moko na tonga ko finga mutu nyonso yo so soutenir faire soko lobi marketing lobana no inventer no faire total oko kate baza na incapacité à vanter faire que faire aza danger leader avec ba leader tout tel bout album na yebo nzemo na ba baza ka fani bon baza ka koto mutakala la ta couper mais c'est quoi FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideau LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Ouais, salut partout dans le monde entier, à vous tous qui êtes en train de me suivre en ce moment.
Quant à moi, les vôtres, humbles serviteurs, Pichankimou, les soldats de la presse européenne, les soldats de la presse congolaise, toujours au four moulin, rien que pour vous servir. Et puis, c'est mon devoir de vous informer dans votre chaîne Iman Pro TV, la mère chaîne du moment, chaîne d'actualité, chaîne PP Sarabino d'information, na temps réel. Voilà, aujourd'hui nous sommes là, un numéro il y a 6K, internet sur Hollande partout dans le monde entier, sur Balingaka, Iman Pro TV. Donc voilà, déjà pour commencer cette émission, j'aimerais d'abord saluer celui qui est derrière la caméra. Lui s'appelle Jordan Mizwa. Allez, Kangaï Maboko, Tobetae, Jordan Mizwa. Et puis Fire Basket, le PDG de Iman Pro TV, Chikito Papa Paradji, un APC Bambo Télébélé, Monsika Kota Labisso et Patrick Malouavin, Global Express. Voilà, aujourd'hui nous allons discuter, nous allons parler de la musique, nous allons parler aussi, pourquoi pas, de l'actualité politique avec Maître Choura Mbomba, les imbattables, les chouchous de la diaspora. Aujourd'hui, on va discuter tout fait, tout flamme. Voilà. Déjà, pour commencer cette émission, j'aimerais déjà dire bonjour et bonsoir à Maître Choura Mbomba. Bonsoir, bonsoir parce qu'il est soir, bonsoir. Picha, bonsoir et bonjour Nabato Baza, bonjour Nabamboka Place Bazali. Bonjour Nayo Moro, en tout cas, c'est moi Minga Rozo Lissus. Sinon en forme. Non, toujours en forme, 130 kilos, toujours 2 mètres de taille. Maman peut voir autant là. Naye Bicho, maman Nyonso, rentrée scolaire et en gros. Voilà. En tout cas, Nazo souhaité bino ba bon rentrée bana surtout les enfants d'ici bana maman beaucoup de sabana na classe. Mais avant bana ba kende classe bobo ça na ressemble pona bangote. Na tindi muté pas pasteur te, na tindi muté ma pasteur te. Na lobia ka so mona na yo sambela fuka misaye yebise ke aneuse ala nemoko lokola ne le ka ki lobi kaka nengo lobi aussitôt dit aussitôt fait resala manengo wana. Koza ku na tango pesa mutu sute yo moko papa, yo moko mama. Bonde la pona moi no mona récité aux kitoko. Merci mingi d'abord na banani na so bana nangai Carmel et Carmelia mes jumelles que j'aime ta bana nanganza ma pesanga bango Carmel et Carmelia trop belle et très intelligente. C'est là vraiment trop belle et Chrissy Mboma 10 Miss Univers très très intelligente. Celle-là c'est mon footballeur. Il y a Melvin Mboma bois noir aîné de la famille très très intelligent c'est Jidokat. Il y a donc bête ba morote ma be et puis Delicia la plus belle et puis blessing. Merci mingi na mama bag maman na Dravel maman Alegria, maman na blessing, leader Zambe Koti Léopard. Merci mingi na Nadine Karmanda, merci mingi na firme Matoto, moto moko bien. Bienvenue Makanga la paix, tout ça un événement moko za 5J. Restaurant 5J ezalaki na Bourget. Maman Rachel, on a restaurant 5J organisé une grande soirée le 31 octobre de 20h à 0h, 25 € kaka. Lia Mela en face à Bourget, hôtel Moïse on a assez. Voilà, bouffer à volonté de 25 €. Il y a le 31 octobre Lia Mela on a bisogno soupo na kosola ba entrepreneur, qu'est-ce qu'on peut faire? Les premiers sous novembre de 20h à 2h 35 € kaka la même place Lia Mela do moi on a mo elandi yango na yango kaka soko lingo somba billet réserve billet tikali moke 06 51 70 67 31 06 51 70 67 31 maman Rachel moi si kitoko moi si Nzambe merci mingi na pisha. Merci beaucoup d'ailleurs permettre tu moment et puis interno ba otala biso revenons à notre mouton comme on dit l'actualité politique vraiment na linga mingi lelo to banda na yango là déjà pour signaler pour commencer aussi donc tout sur le dossier Moutamba jour J-1 donc ministre Labisso Moutamba au devant na ebisio bisha Moutamba wana au moins ne ba komole ba okenango en fait Moutamba za victime ya Félix Yemoko do mutakangi eza Félix tant on a zolo bande kolonga lo ozo silika oh non comment zolo baboye mais Félix mutakangi il faut oza la zoba il faut oza na farine na place à cerveau pour comprendre que Félix mutakangi parce que Félix mutakanga bato na kisasa Félix yo mutatika kabato preuve Vital Kamerhe tant bakangaki Félix Alobaki ba condamné 18 ans pour na mbongo ya nini ya 100 jours Félix akei na province na ezaki na Goma lobi papa wana papa malamu papa moko bien ko jouer la kitoko na mboka wana vous se souvenez les lois à président assemblée na sukole na bimisie Félix Nicolas Kazali ayibi mbonga ba lampadaire to lo banebo na Bruxelles te papa wana za papa mobimba bozo c'était en partir batika yete bon Willy Bakonga aso mbonga ya gratuité d'enseignement lelo tozolo ba aso mbonga gratuité d'enseignement et kendaka kabol Albert Yuma aso mbongo lokola za na union sacrée batika bango c'est que Félix mtakangi est-ce que tokolo ba mbeko mboka te mbeko mboka Félix azo de la yem tazo kanga zo tika en fait parce que mbeko ana pego kanga mon président
Richard, pardon, tout banda bien. Non, mais celui déjà, il veut qu'on ait Kanga et condamné à caméra 18 ans. À ça, une année, il y a comme président assemblée. Il y a ça, c'est comme il y a non, ils ont voté. Moi, je crois que Moutambaza victime parce que Alubaga Moutasuka Oyakoboma Kagame. Moutasuka Kagame. Asa victime parce que au moins le procès doit mettre en place la question de la Kabila. Il m'a initié procès wana. Et puis de n'engagez qu'à l'ongole ma boko banque pour qu'aller à la qui soit ici à Sambela yo à Sambisoka pour faire ses mots na boko ya chango comme une banque. Makama ma pour soit les kits lipa ou ma paie mouta lingiri soute. Donc bilo quoi nous soit comme une victime ya système. Yango moni bakangi ba utika et puis mbongo ya yibi. Il est mbongo caméra yiba gite. Nene caméra zo tambo na ba girofari yefu ba kangai sur 19 millions à longoli ata 1 et 2 100 € te pas son bata carburant. Donc quelque part ça innocent. Donc non tentative na muta tenté na bato ba yiba batiki bango siko toko tika nani. Donc tu te le bien do non muta baza muto yo to pese ka mbata correction papa ko ça suku ko zonga sumbongo boite ale zonga kele musala. Pour les gens au balobi que après procès na ko samba na bazongi ça sous na poste obligatoire faut bazong imagine toi sikoyo pisha nenge basale ni ngana bazongi c'est comme ministre de la justice mboke bongit pas connu muté bazongi sur ministre de la justice mboke bongit mais eloko mo nazo déplorer parce que ba pasteur ba récupérer amo ba comédien ba récupérer comme ko gonola nanda ko na eloko la veiller ça bien té ndeko na congolais mais c'est comme si a compté dans Nzambe amoni a sengi justice Nzambe ezala esunga kamere ko tout grand fois quoi yo ya za na batute yo monita bakanga kamere ndio adabimaka mais bakondanaka ye Jean-Marc Kabundu batutuka kaboy azwaka kota prison omoni ndenge lelo émission to sala akosamba lobby omona ba obeta yo be 10 ans après ba ko libérer voilà que sabino ke bino de boko influencer justice te bana kanda na ye batatana yo sakana bataka bila wana bazotika donc ba obete kaka ba yebi ke so ba beti e boko sala lelo côté ba mona ke caméra zaka na bato ba beta ye ba sala lelo côté batala Kabunda ye na ba beta sala lelo côté bon ba oya osani makabuzo to sala na ngolo kuta bele justice de Dieu papa on chancel mbemba tango ya parce que mon grand job ça c'est les justice de Dieu yana mais tango azalaki nani wana tala batika ye ba kotika ye ba obeta ye 10 ans ba ko nyata ye loko moko ba ko lengola ngo ba ngo moko eza na ngo chena ba osala et puis bazo banga ye pour ça candidat mon potentiel asa chena asa trop fort na ba 2028 ako compliqué bango parce que faut baby ça déjà casé judiciaire na bien avant pour ko beta ye 10 ans asa sur éligible na politique té après on a calcul qu'est-ce calcul politique ya bongo après 10 ans asa éligible na politique té a comme éligible ba longole malamo na course au salata comme ni moto na wale politique nde ba osala ye bongo ba osala ye bongo ba ko nyata ye ba bimisie maintenant état de loi et côté au président des arrêtés koloba ma pisha tika koloba mbizo zo na poto koloba ma ndenge wana te ye ba na prison ba ndenge na to pona kiti ba mutali ba ka kiti ya kopala za na prison sali 10 ans yo mona kitango bazo ba ko désengorger ba prison wana ta mutamba so mona ba bimate koka pena mutazo mana makola ko atuni nini o aya ko tala tata na yazaki na prison ba kangi ba koche suku na 5 ans et c'est une justice et puis yuzo kenegu musika yemo mukolo mboka na bino alobi que justice est malade talaka président de la République le rôle de France Macron le bakono justice en France est malade mamolo ba bengani akei pour ceux qui sont malades yo siko proposer ni pour malade à proposer l'autre donc c'est ça qui n'a déjà état de droit on dirait batwali ba salir en moto ba nga ba bebisa vision un chef état de droit et ça slogan et ça réforme était même en France c'est toi de droit là même l'état États-Unis zali bangoni ba et ça le voilà de ba on les là les peuples d'abord et ça slogan nenge Marie Le Pen na baka que la France aux Français il y a ça slogan pamba nani na ba François Hollande ba les changements c'est maintenant et ça le slogan bon ça programme mo yango pas pesa des programmes exacts puis ça tous les kabantara marioki voilà on continue mutamba zo bena 10 ans qui toko nenga bango to bafana nie après sur batiki même si les gars cachés balingita comme candidat on peut parler aussi déjà condamnation des sénateurs à vie à Kabila Kabange condamnation donc condamné à mort oui bah condamné à mort mais là je trouve ça et ça qu'on luka ba problème na mboka trop Félix to ça makabebela ko sala ko condamné à mort ça bazo longola des gens candidats et puis obi ke to ke ne pas été zo mapisha biso to bandoki bolobi ke bo condamné azaki congolais te a dirigé biso 18 ans. Est-ce que yo na entre nous de to la nananda muta dirigé bino pendant 18 ans mibe ko to sala la lelo constitution yé muta sala ba papier nyoso ba passeport to signer bino boyko lo bakaza congolais te mais c'est ça non ba kinyo so comme douter na parents na ye ba maman ba otala na ye
est-ce qu'il y a des parents qui mérité des parents bato nyonso azodute na biloko na ye wana Jean-Pierre Bemba azalaki na 1+4 na ye ayebaki te kaza congolais te azara suluberwa Zaidi Ngoma bautaki na 1+3 wana 1+4 ayebaki te kaza congolais Félix tango ya dokoma président de la République muto ba osala ne aller retour ami ya part ayebaki te kaza congolais te tango biso na poto tozolo bana vie ngwanda wake mwana okomona politique na bamba boyaki na 2006 nani Jean-Pierre Bemba bimana munduki abiso ko bimika libana ko boma bino ne on a kanambete donc ça ce sont des choses politiques biso on a besoin Congo changer banzele bonga batubalia mayekota vie sociale baté comme bien ce que ça pour na makambo ça régler ça nous dérange biso netinga azala congolais ou pas mais ça fait quoi déjà fait plus de 18 ans 20 ans à la président na biso les autres mutakanga ko kacha ça kendo tra les réseaux gars mais agi peut comme souci à peuple singaka l'air ya ça Allah qui accord battu sur baza qui d'accord tena président Fachi béton battu sur singa il faut le kangaé faut livrer l'air va condamner c'est que peuple a fait là bon ça c'est la suite après condamnation et là on est changé na Congo on est au moins changé et puis vous condamné bien au tigation na 30 mois il fallait pas année peut livrer donc président Fachi ça l'année bien dinga pour d'ailleurs yo ndo solo ba mabe mais muto ba condamné à mort na zawa asa na Goma asa na Congo asa na Rwanda asa na Burundi asa na Angola te vous condamné muto asa na province oyabino okirukangaye les signes de bafantira papa modo condamné muta mort azaka pemela boke négocier to ndima bino boke négocier et puis condamnation le lobo zo sepela na sali ba condamné bo si mutambo bino boka ba obenge delenka tala ka ministre ya nini ya justice do benge delenka baza bafantire muto bozo sepelo faite kabila kanambe muta sali bo kanga ene wana nanga ye muto sala boy lelo siko ndenge za bo lironi di sort nanga komi na kisasa akuti tipo na prison ba osaleni pa bo maite bo mutamba. Donc ça va fantir on va au salle tout le monde a biso va fantir on va au salle. Voilà, on continue. On peut parler aussi de la mort de Yuyu Mutumo aussi. Mutumo ni soutient vraiment il y a ba politicien te na liwana e. Donc côté wana nga même nga na yo ki passe trop na moni bena ke congolais linga mutu soka kufi. Webi Yuyu Mutumo si wana nazo rendre d'abord hommage nazo présenter ba hommage vraiment na famille na ye biologique surtout bana na ye na ba famille na ye vraiment place bozali kimia za na famille atika kimia ke na kimia ifamille tika la malamu mabele pesa la pete po na ye mais azalaki na poto awa Léo na moni mutu so cha photo na ye Yuyu elle était très brillante elle parlait bien elle avait une éloquente tout ça mais le kuta na 2024 achaki tanyoto po na maladi na mutu asala ba finga ekuta ko sakanate mais lelo ya kufi bato akoma ko welela ye moi je crois que ça passe trop eza pasi to komona bazolinga batuka so bakufi pisha nous vivons dans la tikala ngosi eza pona ba pisha yo so mona te mutu penda azobela malade ya $100 ozana poto boko tinda $100 makufi que defa bank Lambert ya 3000 pour kundai vous trouvez ça congolais dans normal mama na yo tata na yo noko na azobela bandeko na yo propre obo tinda mbongo boki bakufi que defa bank Lambert ya 7000 ko kunda bango est-ce que mutani wana ko raisonner na malade boko bikisa na $100 oboyi mobimisi 700 pour kundai donc au fait congolais lingia kunda mutu ke mutu azala bon c'est pas bon vas-y ba on air bâti et belé on a débat osala mokolo wana mais eloko za wana toza diviser na ba combattant na makambo ba combattant musu ba tomboka ba lobi il faut bango moko donc biso moko to kunda yu moto mosi to so libulu cercueil makambo ezape bien bazape na raisonnement ya bien na so sepa na bandeko na biso wana ba radical to linga kite mutu so ko te radical to lingi kutute to lingi te mutu ko kunda yu ko eza soni mais na siko na bo moto na kotala likoto comment comprendre que lokola ba politique ba bimite et que Félix andimi ko bimisa mbongo. Bon, nazolo balikambo yo na éviter ce que ça eza bongo il paraîtrait na confirmer que maman Denise na maladie ya Yuyu batinda déjà 20 000 il paraîtrait na confirmer parce que to yeba moi après matin ce que ça bongo te pe bon bien mais ce que ça bongo ils appellent capé pour azali da bobela 50 secours ba sala kita voilà sikoyo Félix andimi ko bimisa mbongo ko kundaye te mais ko bimisa mbongo pona ba oseke na ye allez et comme bata IDPS na émission kune comme le la kermesse bata IDPS ba tondi ba de ko ba lupa de comme le la ko deka côté ba combattant côté OK na matanga le la oyo il faut biso tout ozala ini mutasa kufit po ba tebele ba sepele te na mbonga Félix waneya mais nga attaque congolais na bande ko musu se bango te to raisonner mabe parce que atiki bana atiki ndap imagine toi par exemple Félix atindi 50 000 Moïse Katumbi atindi 50 000 Mukwenga atindi 50 000 Fayulu atindi ata 30 000
tout wana soki efai na famille ebani bakosepela parce que na minute oyo mutu mosi totie na raya Arma Tungulu totie na raya Rusi Mukwende totie na raya ndeko na biso ya oya kufaki na colonel Mamadou Ndala ve na biso Mbusa Mabe do ba komi déjà na rawana mais soko landi ba hero vivant ou vivante oya biso bango wana siko yebisanga na Thérèse Kapangala mais soko landi bana na bango na famille na bango ba récompenser te mais moi na coutinho ba tirer des ministres à jeunesse mais abunda na été papa ba on a to ke la to papa et moi na abunda nomination na et c'est précieux moi na asu cornet papa on a cornet bilo ka luende ya pourquoi c'est bien bloqué le tu es ban jombo ko na match ba na posta ba jeune ba sala so ki le to moni azo sala déjà aza jeune mabandi lokuta mabe papa ndoko sakatanga na université oya ya créateur watanga na ekula déjà balandelaka te pisha na pisha tuna mutulanga nani nani mutulanga nani Colossiens patron na biso na fire basket tuna inenga pusaka mutuka soki ka mbila kangiye babesika komo na fire basket et misele makamba 2002 2003 aba kosa na te le soko lo bido mais donc mi koko sakate na makambo la Félix te mama lokuta ya kosa que ça bien te bon batika bango ba papa na bango de lo beka récompense papa na bango mama na ngaye ba passer ba tombo be muto na za muzombo récompense nini kutina za congolais te et puis vengwa ndakanga na deuxième république pas akoteka minduki bakanga na minduki na bakamio tala makambe fini tabi mais na vie wana koma lelo na état oyo eza pona kabila mtakangaye babiti akangaye boya ka sofo le Congo baboya ko pese mbongo senga mbongo baboya bakangaye ngabi wana ngana ebi na ngate mais lita ya kutinho ba tebele ba compagnie était il était délaissé ba tumso ba loba ba passer bakangaye ba passer makangisa ye kutinho ba passer bakamangalasi bango bakangaye ba dingani ba passer ba makasi na okangisa bato ba passer ba mitema be pop na bango wana komekate donc tozako loba likambo ya condamnation nani ya donc il y a ba condamné parce que les condamnations non tout ça na makambo ya il y a eu mutu mosi donc Félix bandimi ko pe po bango ko ba lobini Félix alobi il faut ba officiel na ebaya do batu ko la buko bini ambassadeur batu so akisasa to éviter so yimo pa osala surprise ya to éviter malobi akoya sikoyo batu na ye ya IDP sa bandeko mususu wana mususu balobi no ba benga déjà ba soda ba za lebelenga bi oh mais on benga police municipale pour ni pesa matanga yuyu asa photos à la au-delà ya clivage même si ngano to so to yo kana kate pour na point de vue na mais c'est normal ngana ko longola yo congolais te pour longola nga congolais te mais to ya pour na matanga to kuninde ko toke mais mutu mutaye na ndenge na ezate ke to ya ko sala matala na kuna to ya ko lakisa non ça sert à rien donc ce qui pour la you on peut être ini comme excellent to kundaye c'est ngana ni bon ko pesa wana ba pesa bana na ye ba ye baba ko sala ni c'est tout voilà là 32 € par rapport au pays le ndeko Eliezer ndenge ba nommé déjà bandi bandi ndeko Eliezer bandi ko Papeti on a pas Alité Belen de Collier. Il a révélé des choses cachées de Collier. Pisha tozana poto bolo baraboete. Mais il la utimbo ka kutibiso na kini. Obosani akina velo na yemo benana na ntaba na mafufu na ye. Lelo kaka ndai ko lakisa biso so makambo. Kino ba okende kapé la yazo beta film. Alo basiko bongo do. Omoni. Do yebi omoni ya piso songi. Do loba na bakino ke baba yuma. Ka kino baba nyama. Parce que écoute tout c'est là le coup tout est soit petit Fali a outi benamba ndaka frauder maso akomi na kisasa Fali amemie na poto zongi ya sel orchestre engagé ba kino na ba kinoise ba danseuse na ba danseuse orchestre ya buta uja mbandaka et ce monde était des soirs congolais normal mais ba finga biso la kisasa alors kuna mais petit Fali a sel orchestre au moins ngazo uta mbandaka akomi pe président akomi presse bona ba kinois ya makasi bena bana lemba bana bandal bana ya gombe bana ngaba bana nchambo ko benga au moins c'est état de siko biloko ndenge na ko ndimate Eliezer akota ta société abeta ta licence makamba défense kuna ko lokani ça ce sont des récompenses moko bidon mboko ndenge za boza déjà ko ba football ko ba solito to benga na bango pe de toute façon to ke na biso to benga na bango Eliezer bandi to juillet Eliezer allo belé pe pas signer zo ba risque belé azo risque ni belé risque ni azo aleki obiso zo lo bela pouvoir en place à Zalawa risque o yazo eleki obiso zo na poto eleki mais attention général de Gaulle azaki puissant na libanda attention bino bobosa na mingi na libanda ko teza makasi parce que bato to buna mwana mbongo bana ba positionner ba ko umiro à tout moment au moins entendre ba kenali pa bokechu ba batike mutakala basa na capacité au sala makambe belé mais ils le font pas parce que bébé ke ba bazana ba mi bali à face na bango
ba osala mote to so pambi tout na lobi ya biso ba o ba mère ba dayo keto pour na sentiment obi que so que osala bienvenu pour la terre ba o kero mara mona ba aner ba to ba BBC fina président benga bino nyonso pesa no chance boya to sur la mboka asa fanti chance na so que ça chance ndengona bongo Jakinda la osala na prison pour dissociation za na prison ya Jakinda la osala na prison asala ni mulu banane ba osala ndengo wana ye makambo sala Jakinda la soko bota na prison ngaka bota talaka mobali me utiliser le kola mbili ya belo kwa chala mwana soko ko bota ngaka bota ba utiliser le kwa mbili ya belo kwa chala mwana alingaka bota ba utiliser na sima banga bo mutu wana banga bo maete ya lo ba bena bi mettre na sabu na kwa kufanda sunde ba bafanda bote na koma kufanda kama mupanzi Jakinda mais oui ba kote na sima na niveau osakare ba commissaire PD na ajwana. Voilà. Tika. On continue tout dans la biso vraiment. Donc le lot sous par rapport à la disparition. Déjà il y a Maman Blanche où il y a donc déjà va salir des jours de marche où il est déjà sinon pour la marche il y a aboutir na nini ndingo taleli yango par rapport ndenge bandeko bazaki koloba. Non, mais marche et aboutir ma casse parce que bah toi so comprendre te société civile les ala réseau kali kamuna mboka ba te bele ba zolo bana bato non bo ba kamane leki na kisasa pona nini bozo no sala marche na poto mais ezala bongo congolais azama yele mukie congolais azama yele mukie congolais azana mayele te yango no moni makamane sala mandengo so congolais azaki mayele nembe na lobi makambo te. Ce qui congolais ça maillé la colo makambo te parce que congolais nazo ngana faire ko tali sayo ke makambo zo soro les a ya ngote oyo ba makambe sala maka juridiquement congolais zo landanga Marcelo avant na kisasa abala mosi na kisasa mais oh bo sala marche na poto pour ani Roger Lumbala bakangai na France a zo samba est ce bon ba na France Pisha Roger Lumbala aza na France ba osambisa abon ba na France non abon ba na est kuna mais azo samba na France pour ani Congolais ça zoba donc ceux qui les cambao complète et surtout les cambao pasteur il y a moto so qui décision ba pasteur tout congolais mutako tia sous pata na poto azate to ko beta bango d'une manière ba beta mate ba misi ku de la gimukie au moins ba pasteur congolais ba nyoso ba ze lever na kisasa ba tika la ka kuna non pasteur na yebisio ceux qui ba tuna ya mo bazo elikanisa osambele la yo mama komo na kela bango avantire pa pamba ba avantire nzamba yebiete nzamba yi Marcelo te qui va na lobby batuna muto sa président c'est ça nani Bosembe alela wa po on va maseki mama na zande ko na bino wala makofi pa na kokufa pema ayebi wa qui geste pour encourager te siko to ko encourager te mais pasteur ba kozongo plus que Bosembe plus que papa oya ba beta ke papa nani papa apembe ora nani papa na so abeta ka na l'époque nani na aéroport non tete nani papa na biso na komone kimingai papa na zaka rwandais boy polonais na boss kengo wa dondo kengo ko papa kengo beta mane ba pasteur tout congolais soki ba tie tembe to kuta na poto to ça walo malachi azalaki awat malachi azalaki eloko mona 4e aw to mona ki asali so 2 jours ya campagne to yaki pe totali walo malachi mutaba to azane déjà ndundu botika ekaka to yaki penati wana to panzango mais totali walo malachi to mona na makambo atie accent mais oyo tu atie accent tozo ne ba robeta biso ta ba robeta ma bato ba beta ka bango za biso te surtout ko toucher basal na nzamba basal na nzamba bonga na bongo bango ngana na so basal na nzamba bango ba olexa ba veiller ba do édifier ba te ba wana ya vie na bango eza pona batu te veiller wana eza ka pona bango na bien yo ozana poto tozana loi moko awa ya 1901 et ça loi est porté ba association nyos eza na poto et ça association des églises donc eza pona ko aider au moins ba association les eza pona ko aider jeunesse bato bazana pasi place à kola les ate place à kolia zate ba koya ba le awa bato na mikanda te besoin aider bango comme ba resto du Caire bablo même statina resto du Caire falos pisa mo so mbote malgré tout les autres sont pisa les mots de bunga resto du Caire secours populaire bazana ndenge mona ba passer na biso mais qu'est-ce qu'on a l'église on a la différence na mo basenga badim ba offrande soko lingo na pasteur 500 église bakangi bandimba kela na balabala mais l'église bakangi pasteur akela na ndako pasteur esa bandimba so bo sisi aboke na resto dike mais basa na même statut toza na pasteur moko komo na shora kwetu azalaka shora kwetu boka na kombo na bien pasteur shora kwetu
azana même statut na bango mais ya sala ba resto diker asala place à revendre atangi sakabatu awa gratuit après sakabatu a passe navigo soko sana mukandate ba so pena ba avocat d'office ba yaka kolandela bato même statut na bango pona ni shora ko te za bango eza bongo te parce que bango ba passer te za compte na bango place ba liaka yango monaka ba soko akufi mona ne fazwa na lobby eloko nyozo la kisake mbi ya kofi fo mona azwa eza na statut te eloko nyozo la kisake ne mazui eloko tata na ye eloko nyozo la kisake baruti mona na baruti fazwa eloko tata na ye c'est eza ya bango eza ya binote yango moni papa baruti abakufa lobby muta ko remplacer ngai Carlos so bolingi te bokende po ayibi ke église na bango bokende pona ni po so ke église nzamba olo bongo te mais yo nanga tozali awa Yesu Kristo abotama na bandeko na ye obona ka Marie wana Joseph apari Yesu Joseph atomboka botsa Marie mabe bane belé yo no yebite dans la Bible Joseph a facha tellement va tchela ezemi wana Jésus a facha moi c'est mon ngondo mana zemi kana wana botisa Marie bana mais bana na loba loba makambe église te ceux qui bena ba kotomela makambe église za banani bana wana baleka Yesu babimane libumo ba konta bango te loba makambe na bango te bongo bana batato ba ko loba ni église ce sont des malfaiteurs ce sont des mafieux osomona na moni même ba pasteur moko zotala pasteur makolo lemba lokola telema na campagne nani interprète makolo lemba lokola makolo jino la de ya théâtre yo ba patu bazabi lobela bazo eloko ba olobate bango bazaya nzambe te ce sont des malfaiteurs armés avec la Bible pour na ko détruire bana bato papa tala ba vie apoto ndenge komi lo ba femme seule ba komi ba vie ba te komi ka ndoki méfiance makambe belebele kasi pour l'église OK église vocation na ngoza ko sandisa d'ailleurs au église au monde avane za la makamba pesa 10 peso offrande te eza makamba royaume des cieux place to kozala okozala wapi ko passer éternité na yo wapi nde premier to na église ya mwana ozana sa moyo bien mais mukolo ko kufa ko passer éternité na yo wapi il faut yeba mais oyeba ngona dim offrande offrande mana na yo non neti monde de la famille au s'aimer pour la famille non c'est pas bandimbo la sika surtout bana bazon la classe ma mère bazon na pasi makila yeso bomba bana lukuta makila yeso ko bomba bana pona mbongo te so ezali pona mbongo makila yeso mbelo to na lobby nazo tuno le kamo tango tozalaki na covid to beta biso to salaka 3 mois ou 2 mois na bandako tozako sambela nzambe na bazum tozosambela nzambe batukuma koma osambela moto na ndenge na ye balingaki su nzambe motu te po eyindaki mabe na bapaster moske po yo ozolobaki babasala église ya nzambe moske ekangamaki église ekangamaki moske tozosambela ndako ndenge lo nzambe ayokaki bango te bakreaki bazum zela nanu bakangaki moske bakangi basynagogue bakangi baeglise nyonso bafongole mema kisasa sikoyo nzambe aza koyoka bato aza koyoka te po soki ayaka kaka kuna omonike po nzambe ayoka moto esenga nango église te kora motu nde toza boye eza temple ya saint esprit yo moko moto oza d'abord image ya nzambe mpe eza okreama na image na ressemblance ya nzambe oza na besoin moto ayebisa yo teke il faut sala boye mpo nzambe ayoka yo te il faut zala na foi na yo foi esili yango nomoni yesu alobaki na badisciple na ye ntango bokokende kuna bozwa ni or ni argent bozwi gratuitement kopesa bango mpe gratuitement est ce que na baeglise ayelo apoto eza ndenge wana yango nomoni bapaster tokanga deja baeglise nyonso apoto awa deja kala mingi te tokanga yango tokendaki deja pa mbila ese biso abi lokola ekomi deja église foka yango mpo eza association mais bapaster ya kisasa soki tozwi bango na poto awa ntango naloba tozwi nga kaka te na bacombattant na Belgique Londres Allemagne chasse au pasteur congolais bamiyibi wana babandi baescro bamvwami église ombaka ye mutu avwama yo so mwana na église abosela awa apart ye me aza na mbongo koleka ye mpona nini kosala babola ndenge wana donc kaka yo mo mutu oza na mbongo yo mutu otambola kameme bato nyonso basambelaka na mutu abongo aza te bango baza na besoin ya prière mais yo oza na besoin okóma na mbongo oyo eza ana oyo eza kolave bato cerveau azoédifie bana na nzambe ebele baobika grâce ya onction na ye badélivrance ya makasi ezosalama na église wana onction ezali donc oyo nzambe azotraduire mpa na ye yango wana onction eza mpona mutu te mona na nzambe akendaka vakage ozosala gymnastique kuna ye aza na vakage ya komisango mosala nzambe abenga mutu te tala nakoshoke yo bible elobi nul ne peut venir à moi si mon père ne l'attire mutu akoyepa nzambe te soki nzambe moko abengi ye te yo koyebisanga teke nzambe existaka mpo nzambe ayebi ngai nalobi eza na mwana mwasi moko komona ye Agar mwasi ya Abraham babengani akei na désert place omona lelo bata mbongo bayimira katare ozomona bakatare wana kasi bana ya Agar ntango bakei kuna na désert maya komela eloko eza te mwasi ya mibale do deuxième bureau mais yo ozotuna te nzambe abengani na kombo na ye ndenge nini ayoki bena fo epi likolo Agar
Si vous avez deuxième bureau, mais nzamba yebi eti na kombo na ye. Parce que pasteur, même yemo ka gara yeba ete nzamba yeba na kombo na ye. C'est l'ignorance congolais. Bazo yeba ete nzamba yebi ke pisha zala. Yo to ka safo muta yebi so ke pisha zali te. Ti abi misela ko mo ibo na sanza ayebi le pourquoi. Donc ceux qui va comme la morale wana c'est fini ma ka église aussi là. Catholique qui va toi là ka makambo to ko dépeupler l'église à le couteau na babandi. Maison mère. Te ba ça sonde za kité. Même en apôtre, on a l'église catholique dans Zarasus. Et comment on a pas messe, il y a Béli Momao. Voilà, c'est maintenant. Donc l'église, c'est ce Koufa, tous les églises, tous les pasteurs congolais, embargo. Et qu'on change ma cambébé, musique qui t'a tokanga qui a moi, le loba doit le battre, ah, changer quand même, bana bazu ba diplôme, cambé. Bilo mon a dit changement en côté. Changement zali, pour les musique, ils sont été là pour finir dans des comme. Bilo mon oganga wa oh ya fingio, maman moutou, tata moutou, 15 ans après makambo ezaki zo tang musique ya la guité. C'est pareil avec les églises. Mukolo yo ko comprendre que ça mukolo oyo ba na Egypte ba longwa ki na Egypte ba ke na place nzamba chaki bango. Ne ba comprendre que sika ba zake pa na bango te. Ne mona yo mondo kanga ma église wana mukolo ko bima. Ne mukolo comprendre mais c'est qui l'ignorance à danger. Pour ba na Israël ba tako lia ba zo mera ba ka seza be ko ba na boum. Bo sambela banzamba ba. Bo sambele pa bato faut oublier que le sambela nzambe ya solo azali asalaka apesa ka liboko neza mulai eza mukete pona ko bikisa n'importe qui azolandanga na moment nyoso na situation nyoso mais na lobi mutu boko azalaki na piscine na Bethesda wana tala bambo ba pasteur ba chai maboko ba chai ba pakola mafuta ba sala nyoso to abikate il a fallu écouter na Yesu quand il na monoko lève-toi prends ton lit et marche. Cela veut dire quoi? Il y a une puissance qui est la parole de Dieu, la parole de Jésus. Il y a moko sa puissance. Et puis, à l'objet, vous recevez une puissance, vous recevez une bino la puissance, vous serez météo, et ça va tout mon côté. Onction lingoloba ou lingoloba, c'est action de wendre quelque chose. Au moins, il y a un mari. Nous ne pas wendre qui est pas botaka Jésus. Samson, wendre maman n'a pas bota Samson. Marie Magdala wendre qui pas bota Jean-Baptiste. Soso, oh, il y a les lagi pour Pierre, c'est où il y a moi? Et c'est Soso comme un prophète. Benga, prophète Soso. Bon, il y a les gars, quand 3 fois Pierre, c'est quoi comme un prophète? Non, c'est à où les gars, il y a mon pour la utilité, mon c'est fini. Na histoire, il y a Balak, tout ça, la histoire, il y a Balak, Punda, mon Balak et Loba. Punda, Loba. Pour journée, on est ici là, on va sauter. Oh, et comme il y a une disposition, et ça pour passer un message, mais dans les caméras, Tikali, tata moi les boumounen, il va passer la pote, il fait clair, telle manette, ça botte à la là, le roi va tenir son, à bout de va serrer le protocole, à comment on est de l'Ukuta. Bazate, l'Ukuta, toko détruit Bamo. Voilà, on continue. Désolé, on t'a la bise de PC Bambote. Et bien, désolé, ça tourne à London. PC Bambote. Ma biso là aussi, Guy Basket, bon séjour à Kinshasa. Oh, à qui ça? Il a comment aller Kwenda Futuka. Ah, Guy Basket. Il ça. Ah, Fire Basket, t'as bien. Mais Fire pas de combattre, il est trop. Il y a solo. Ah, Fire, faut me lâcher pour. Code de famille. Non, mais au lieu que Fire Basket, t'as un code de famille, hein. Il faut confirmer. Non, on a un code de famille. Quand Fire Basket, au monde a un pote, on a un code de famille. Et puis, il y a qu'à. Il y a qu'à. Code de famille. Le colo va PC comme Oazo là. Il y a qu'à fort code de famille. Parce que mon account Fire, nous on est qu'à boy. On coupe les on lit à bilan, ça la dit que c'est mon beau scénario ébélé. Mosika au côté la biso un winner mis au Djogo, donc l'avenir de demain. L'espoir, donc, mon Jordan, Misoa, Djogo Nabiso, donc, tu tombes les bonne chance, tu es au Liambo, mon calamité, donc, DJ Fiché, les plus beaux de. Ah, on a mon DJ Fiché. Ah ouais. Les plus beaux à Paris, on a tout continué, la biso, mettre Turamboma, tout sur la peine d'actualité, et Zali, et Belé, voilà, tout, il y a vraiment la culture, pépoto sur l'actualité musicale. On va passer à Bassembele pour la biso. Le samba le kutan samba zo yokamote na mama makabase mobali na eboe mobali ni mo azana wa pantera mabeboe mobali azama na mwana muke par rapport à maman wana iye mama wana o ate akota zo wana kasi mobali na yaza mwana muke do akota mario pa mama wana ya mona te mama na za mama na ye bango d'abord bazana insiste pour mama na za mukolo yaza mwana muke ko fa na mama wana et puis tela libumu diabète c'est bomie ko boma ko saka et puis so baza mobali solo allo na ministère moi si yo kana mangana moi si ndengona so ko moi ça sere lo ko yo ko diembe lo zo fefela azo ya ko lo bapena ba tutela batane wana ba frappa kasi bazane lo so ka fuka bien ti bolongo na sa tombol ma yo zo kanisa zo fuka me la satana biso so ko ndo zo botoza ya nzambe nzamba pona biso nzamba otambola na biso bible lobi
bokobanga ni na moi ni na butu. Bible lobi na biso soko bangi bango Bible zo reconnaître que nzamba lobi na ko faire trembler devant bango. Lo bangela bango nini ba payoyo ba pagano batamasumo oyo bazolia masumo. Ce sont des inculpés, des chefs coutumiers, des voleurs d'argent ya batu ba dima lokuta. Dime ça impôt. Bango bazolia mo pona ni. Mais dime est recommandé même la Bible. C'est impôt ça recommandé dime ça recommandé na Bible na Ancien Testament. Bon l'air on a ba Lévite bazala qui na Nouveau Testament exacté. Ezaka na Matthieu chapitre 23 Matthieu 23 so baketa la ko mona yesu azotu la oh bino mozo wela ka ba dimi ndenge ni botiki justice botiki batunangai botiki boy botiki oyeza normal aso reprocher bato akala ne batako welela bango le ko baka dim eza nango eza dim ezali impôt mais na lobi yo salaka so sala ba futa ko 1000 euros déjà impôt a longolio 100 euros sikoyo yo oya kolonga so 100 euros 200 euros comme idée to monti ko bembele basa ba vantire ben offrande sacrifice nzamba sa yesu asa sala biso sacrifice yo ko sala sacrifice ko le ka yesu 40 jours nana ko sala jeune 40 jours sali ate to kuta kufi kuna nana sala mama moko bimaka mama 100 jours akoma wa aboteri afana nda makambesila ezela ka mama 100 jours mama 100 jours akoma wa bia ona ibute batakisi so ba utozwa kisi na monde bayaka mbao na lobi azakira mbaye mo journaliste escrobo mutabasi ya wasakana te donc na ba pasteur na ebiso na biso so des escrocs ko landa bango te même en France ba bangisaka yo te na lobi dim eze loko o ya kalelo yesu sacrifice o yesu asala papa kula no monaka nani pasteur na kondim e ba sala kala bakufa mabe ba Isaïe wana bakata ye na si ba Jean Baptiste mutu ekenda tato ala la ndako linga bakanga sucha ta pamba so bakangie kaka azokima fanda papa tokei tout le monde ba GF ça GF au moins ndinga zobunda pona ba non j'ai fait fongue la PC mbote maman Françoise mais j'ai fait fongue wana za baras moko avoir de disparition abongona ya solo parce que au moins to linga bongo na pela j'ai fait fongue o ya kala so zo tala ye bato wala na batali suki ba boucle d'oreille so tele bozo mona un bel homme comme ça tele oh mon boy le voilà moi si boy ndengeni mais li a lelo so ko tele comprendre oh mais j'ai fait fongo le voilà Abraham boindere akomi na face à Jacob akomi na face à Joseph ouais Bible bon de figure bon détail on va kitoko on est aquí ya mabe tala ka buto esa zo kisa comme barabana ese ndo wani wana normal ba ebisie beaucoup yo mona ba misenyo so tala wana eza makam domaine muso mona ba miso ba swana na basi na bana eza na makambi za la wana olanda ka tepisha toke voilà merci beaucoup Odilo Mampuya depuis la Belgique au petit Bambote Papicho moi l'extraterrestre Bambote na yo musika o ko landa biso voilà Patrick Malouave Global Express 21 rue Léon à Château Rouge agence assure des frais pour na routine da biloko ekenda na mboka Jimmy Bofosa Molati ici Casa di Abramo Jimmy Bofosa Massa wana za un grand designer ah ouais ba collection ya tika ezokota Massa la ngai donc voilà tout continuer la biso vraiment tout sur la culture actualité musicale mettre toujours voilà déjà les 6 Koffi Olomide Grand Opa au marché central la légende vivant donc à Rosala bongo na Ngambuya Bruxelles ING Arena. Et puis, bongo, pour l'invitation à Bengisi à penser, na frère Naye, qui est Weranson, Européen à Robeta, mon bangé na concert le 18 octobre à Didas Arena, donc Port de la Chapelle, voilà. Et puis, va mourir la bonne musique, Barosa. Par rapport à l'invitation à Koffi Olomide. Pardon? La comprendre était. Tout tourner page to lo makam susu bato makama bato to lo baate basala makam na ngo bonne chance na bango mais pona wera ndenge lo bia kine na ibit a okendete na ibiki de la fora okendete qui était poigné au bateau sur ma vie na boyo to zana yo awa yo bo sali bata wenge wala yo sali bata wenge wala yo ba réponse à Sakara et déjà il a tout dit mais bat ba mona ça encore plus sa vue que wera qui non lo ba ibongo te se Holanda ke malam te wana bata wenge yo za simna mukulu bela vanda otala wera sona ke mama mtu wana alo ba taba wera o ma welisa comment c'est dit ça yebe mais ça tire déjà entre wenge maison merna wenge wana Holanda ba mote fanganta ma pe kota zali de la forêt haute tension Jiban a raison oh ils a wenge bon le bagage ça wenge voilà na yo wenge te pas wenge mama makeza kama mkono ezaka wenge comment la wenge te pas raté
Ouais, ça, Wenge. Wenge, kaka, tu vas dire à tout moment. donc, pour un concert, on concert, na bango, qui va bien, comment tu vas on va tout ça. Mais bien. Non, ils ont été comme sur commande, peut-être on va pas enfin pas tout ça, bah consommer internet, bah pour livrer, bah et ça va la stratégie pour Bino. Tu peux la chance dans les gens. Il y a un qui oh nous sur tu peux la page, tu la page, bonne chance, musique est bête malade, tu pas comme ça. Voilà, bonne chance à toi Koffi Olomide quand on parle au marché central. Ça dans mon aine, j'espère que bon ça la wana, bah de partout pour na ko c'est la peine la musique na yo pourquoi pas koyoka la belle voix féminine Cindy Lecker, Mama Si et Grégor. Ouais, wana mona biso nchango yé pena soutien za total. Pour na mona biso bendela nchango ko ya raté donc soutien total surtout na yé Mama Si. Wana bena soutien total. Wana mona nchango, wana mona nchango. Lero ba ko diminuer nchango, ba mona nchango mabba, ba mona neti boye mais nzoko ne tozaki na chanteuse na biso monena zala kuna yemo kate ba manda chante ba uta kuna vela na malembe chant elle chante abima kuna pepe kale auta kuna omoni kingasa na babaye ba te omoni na kingasa ni tango akala ba mboka sika kengo wa dondo avana na kingasa tabule avana na kingasa mungulu diaka avanda kuna bazatala avana mboka no mona ba émission ka ba sa père kasi nyonso ebimaka kuna koto ba Cyril Kina nikona ocha wa panzili kono mabe bakoka te Cyril Mikes fils Edungu o mtuzu nani ni mukolo yojo nani papa yoyo tension ngando na mutu nanga lino sen ombre jaune aussi nani mutu nanga moka sana na Allemagne kuna mutu nanga Washington grand pays aussi nani Maindu le grand mannequin de Paris na sali ba mo boy clam fashi Spaghetti tem boye bako katemi ko pema na pema ela masiko na nzoto ba kokite ba komolela ngala ombe kaka mbongo olela jasi ba sida kimi ko kimi jasi kimi jasi yena mawanda mbango tu puisa wa Jenny Kabasi conteneur yeba saka ngala bango bitu ba ko kate mikolo yebo mti na lobby na yoke na yebi sio jasi mbango gauche mawanda droite mutama confinement lazima bazala pesa na confiner bango ata on na uta ka Suisse soko yera ngao kuja pièce za wana na nzote za mbote la bango ça permet on a problème voilà on continue le lope aussi Togo loba pour la sortie médiatique il y a Ferrego la bataring et bali ya lembo Jésus de Nia soit sali émission na ndeko sango émission bosolo la sango na muta ba problème muluba mwindu wana muluba mwindu sango soka obi sango turo na mwendo ko China coffre sango funa China coffre sango azoluka ba azobebisa mboka wana mbodi na yebisio mbodi sango Israel mutombo papo yo zoluka ba problème na mboka wana soko yambika ka artiste na suka na ko fo mbodi ezuko ko mboka asiko faire mais sinon par rapport il y a Frigo là tu vas obtenir un peu rigueur par rapport à l'obi les lo ne peut ayer bien moi la mutazakati la musique ouais rançon naza juste un grand frère naie et puis aza papa nité la musique quoi sur tout que non tout court non omoni faire alobi sineka ba congolais tika ba loba ba congolais ka ba ça ba to comprendre raté faire aza alobi ouais rançon naza grand frère naie mais c'est son grand frère est-ce que na mbula ba camarade siko ouais rançon naza genre grand frère oyo tango ba bengana bango kudo tellement ça ma on faire à utiliser ba métaphore tellement ça ma yele akomi mayele fait parce qu'il y a bien oye 4x4 azala qui il était de la part viens naye tango bateki lupango kuna ya atika ina ya naye siko soki botika ina ya muta otani sabino ya muta okoti sabino ba classe ya muta kolandela bino ti boko mamba mais ya naye na nyoso où est le problème azaya naye a formé azaya naye a foutu les minerval azaya naye a bimisi azaya naye asaki na ombre ya naye où est le problème ba komolo ba to finga tu abila ba lobaki yoka ko lela ya bande il était là de la partie là où il rentre dans Tangaki. Oui, mais kasi yana yete grand frère na ye problème mais on pas na kasi boko bazamula mona wera et puis so la ni makamona bien on est bango deuxième volet wala première ça vient na tout a foutu les minerval vient na China projecteur vient na bimise wana ko boya moté incontesté ça normal et ça la métaphore a utilisé pas tellement ba congolais ba to raisonner mais deuxième ezali bana wenge on na papa na bango na bazana problème
Qu'est-ce qui se passe? Nazo pense qu'on l'a dit c'est Léo. Asaka na même malobo faire la lobby mais il y a le bien on a ndenge na volé musu. Akima bekoleka mais quand les mêmes problèmes faire la lobby. So on l'a dit Bill Clinton kaka ndenge moko babindombe ne tala même ba geno c'est basaka na langage wana mais mutu na mutaso bima na ndenge na. Donc au fait basana problème moko na vie na bango soit spirituel na ndaki lobeso. Lobeso c'est moko za ko bo fungola ngai na yebite pona nga na yebite soki ça spirituel parce que faire c'est moko lo baki bazo lo na bachanga lo na dragon. Batuna yeso lo bino on a le baga vie na ngai mais pote sana mobesu cicatrice sana donc il y a des problèmes au bazana on a vie na bango ça concerne que wenge ça n'a rien à voir avec ça la réconciliation c'est que dans mon thème ils ont raté ou bango baza bongo omoni ezaka ndeni soki oza na eloko te obe ba souffrance mosusu bato basala bato kaka pa azaki na position apasi bamusu kozala basunikisa yo baketch batinda yo babeta yo bambata basala yo boye musuku babima na bango mpe na nsima ntango oza na position faiblesse wana do oza eloko koloba te lelo lokola bakomi na bambongo yango nomoni bazosilika makasi ndenge wana bayaka bato badiscours balobaki tokomisa bango bamillionnaire et tu le sauter ba popo na ye ke lo ba na bango bazolia bongo na bango na mitoki na bango mais c'est le cotate mais bango pe bando gagner vie na bango so ba ko gagner vie ko leka bato mokolo entreprise qui est bien là ou ba bila bi fira za yin taliboso ne somba car ya bien donc bango pe ba yana ba carte le premier voyage na bango poto bango nyoso bazonga bien mais c'était grâce à Ranson aura lumière on a projecteur mais yango na auto lo ba grand frère na bango acha bango na lumière bazwa nyoso bazwa donc elingo lo ba bango bazomono nde ba bénéficier mokie pona ni photos à la sincère to tika langue de bois to ça ba congolais et si ka bazo tombokeza makaba ba droit d'auteur oye bandaki pa ya lekina biso brigade de Sabati droit d'auteur et ce orchestre na yo omoni muto abetela Johnny Hallyday oke notera betela ka Johnny Hallyday muto abetela guitare lokola za na orchestre azana orchestre a ko faire partie na groupe mais lokola yé muto abeta ka droit na voisin ba koma kombo na ye soki Johnny Hallyday malga kufa zo ka 1000 € par mois muto wana zo ka $100 ka nenga beta ke guitare mais par contre bande kona eza bongo te ezate droit voisin droit ezate ngolo ba cri na yo mais ba komi kombo na ye mbongo ya zo ka me yo za na bomo nesi komo no zo babilo kona ba ko ka yo moni c'est le ko ko lo bango bien te akena ngona bitumba faire bolo boyo formateur te grand frère oyo koto no eza bodo eza na langage wana ko ba ke fie bo fumula motema parce que ba chaîne on ba sali ba œuvre makasi soki ba tikeli bango na ba droit d'auteur na ba orchestre eza ya yo parce que to linga te de la forêt JB Félix Oazé quoi tout le monde bazo aka mbongo ebele na ba droit makabo orchestre wana mais moi mineko ndamo bana wana soki bo fungoleli bango motema wana ba mirimiro ekosila parce que baza na poto imagine toi c'est le ozo que les partout ko imbiko mbongo na ngoye mutazwa te mais suka na ngolo beto pesa ngata ndambo wana olaya ko loba ndongo na muso ko na ngona ndenge musu pona wenge ngo be bango wenge donc ça na makambeze bele ba ko loba na bango na fier na pe fier comprendre beaucoup l'a fait mais fallait auto sala ngo na ndeko na soso oya desa René Lo tango basali nzembo na suka na ngasaili amemi na sasem non sasem akomi ke fali pupa mais yende mukolo makambo do yende mutazo swambo mabeza wa papa wemba l'a fait avec Bendoson tanga de quand même fait banzembo na bi keze la côté ya kana ba papier nyoso to basengi na sine ya kana ngo mais siko na ba fie wana ya wengela bokeso musuba lingi bongo te yango moni bitumane ko zalaka des générations parce que bazo ko kande ko lo batesi kana na yebisa na fungola ba kongola comprendre ba biloko bazo soane la eza makaba droit d'auteur droit de voisin nzembo na ye mais ba pesa koma mutu mususu et mutu mususu azela ngo pendant 20 ans o le ba langa jiza fa ba beta ko pala bango ta ba orchestre la bango po bima mais ça la ka bongo mutu abeta ke pas Johnny Hallyday soit que no beta on orchestre na linga bima te mais pas ka Johnny Hallyday place azo beta mais azo gagner ka 100 na ye par mois et pour na ye koki a occupé 1000 ya Johnny Hallyday te. C'est ça les beaucoup balanga joana et ça bala yango no moni ministre moko culture série ya Mobutu alors ba tele ministre ya culture alors ba na ozana problème na ba écrivain te ba secrétaire te ba sportif te na ministère na ozaka na pona ba musicien pour la plupart ba tangate ba lombo ba kenda ko longolise bango na ba seigneur leo ya fini to tangate mais ça revient aujourd'hui parce que ça veut dire comment ya mikiro lwanto azako beta na orchestre na yo oui orchestre ça ya yo oui mais talent na biloko monsieur ça et le connaît ezo sala po osa ceux qui papa wemba sala ngo ceux qui bato muso sala fait tout le monde na bango même pas King Kester même Johnny Hallyday ba komela banzembo ko komela akolo wa pe ya ye mumuna muta komela atie kombo na ye muta beta toza na mutu moko kombo na ye Richasa Dumeli ya papa wemba aleka na émission moko pa doyo à l'époque on la makamba loba
au moins quand les bayaka wana ne bayaka ba biloko beta basala minene donc bazana droit ko sala bambongo belé tout ba patron bazolia lokolo zo na kwa côté au lobelo côté mais au fur et à mesure ko la responsabilité zo ko la bazana droit basala lo yango ça demande quoi parce que ba gagner la belé ou de la forêt nga zaona de la fille d'autre la gagner mbongo ndenge mona big liton te timu kile ko kufa ndenge mona ba sele yote na ba côté ba hotel wana ba toit d'hôtel wana ndenge mona jibe ndenge mona Félix Oise quoi ndenge mona ba ngonyo surtout donc moi je crois que nga nazo mona ngo bongo langage ngo ba ko lobate za yango wana pona mona ka de pas brigade ba yo kana ba sol ba za vie na ye ya kana vie en tout cas mikolo l'équipe est belé ceux qui moyen ko ça la vie fungo la biso makambo biso to sokata mwanda c'est bon mais là ba benga bon bata reconnaissante évidemment reconnaissance ngo za ndeni na nyonso ba bénéficier ba bon pona nini bazoka bana kokote obe bana mbila obe bano batekaka ba koni ba yana ba na poto ba ya ko sala makambo wana ceux qui moto robia oyaka na yepo za na okeso ba leader en soi bazana bana bandiko na bango te bazana batalana te pona ni ozui mutu pona talana il faut qu'on se dise la vérité au moins makamusu soit donc ce que on na télévision les gens ne comprennent pas comme il y a beaucoup de fanatiques ba comprendre te bosoka bango pona tala ezana esika o muta forma mutu bezaka sport lokola bisobo na full contact kickboxing karaté judo boxe ko former mutu l'axo boxe gauche ezala ka boy po mutu ko ya beta gauche boy muso beta a boy muso akenda ka boy yo bite gauche feza la boy hyperkit faux ala crochet faux ala pa ola kisayo marqué maboko na yo mais ba domaine wana ya bango mutu azala ka déjà na voix ba yiba ka bango na bokeso na pona ni pona voix mona vie mo ki petit na zeba bozo la petit wana pona ni bazoli mama ko bazoli bana kokote bazoli bana sirache parce qu'il y a un talent oui évidemment na projecteur ya moto azuye ne ya wana reconnaissance fait à la paix et quelque part to que to son reconnaissance des andeni oye na la poto oui et puis bato so batika na poto yo batika la pona décompte final afuta matin décompte final ba qui mat décompte final décompte final afuta mais déjà on est même dans théâtre net mona ora kela décompte final décompte final ah yo aussi ba et théâtre futai so ki ngadi ya kuta so la théâtre futai tenkela ko swali ngadi notre mon frère tu vas moi ce jour à Kinshasa ngadi mutu na pas kuta comment il sala pas fini azeli paiement théâtre ezata comme il sala pas fait les bons les pas fait les bons mutu na asulu solo ye wana comment sala nani mususu la 17 comment on sala yuka c'est bon ba sala o mususu apemba na comme ours noir non ours blanc d'où tu capable d'où tu comment azali na Nicolas en France azali nyongo na ngai mona ona banda de femme ona ngati elo pesa ate d'où tu capable na otie na coffre tout donc motebele fiatingo mamu na ngai Willy Mambo bana mingi na bado mazé wala ne akoma wapi théâtre lia ibo do mazé à Bruxelles théâtre ezaka na kisasa bango nyoso théâtre mo ezaka na kisasa ape basangana na bango basala José Londres pa yaka basala na papika wala sida bile José de Londres yazo bunda azo bunda batunaki osana nini abaza lelo tira sebele na réponse pe mabe bilo moninga za nani on se pele mais masasi ka bamba wakabeli lupango kaka sikoyo mutu akabeli masasi ka bamba tala banda théâtre botuna de Londres za nani ka bamba na azu lupango wakako kabela siko botuna au moins ba question musibili autour na bango pourquoi bazaka chanti boko bunda la télévision dans ça il fait de beaux faire te il y a ça la makamso de la théâtre des sobé phénomène ça c'est au delà théâtre ça na makamem so sala ça c'est mbongo comme na ngosu bisanga théâtre à sala nini pièce ni osele pesi mbongo wana asa na makamem so sala comédie ne ba publicité papa iko sala makambo na te tu retourner bien oyebisa yo ana ba content na ba entreprise de belé il y a comédie te ya makamususu ba comment ateka ba moi on a mal manda sana besi emote bele mutu na ngamo ya chamba kokola la voix muta pesa première voix ya Congo mobimba lelo na kata okese so manda chanta za la mbote bele parce la nanga na beti pe ba mbote bienvenue makanga la paix du ciel monde à part to Gladys Mbala exo to pesa pe mbote bele Gladys Mbala donc na château rouge wana to za la wana to za biloko to ya bio les uniques les véritables comment ça na pété faut les pas ya bienvenue Kamba d'Apocalypse Kamba ah ouais pas Majoli Kamba dégâts tous à la paix na bosse héritier pour moi les grands qui simbi il pas eu et bambote mon sika papito mon extraterrestre chigito papa paradis restaurant paradis c'est crédit Pierre et Marie Curie comme la ville restaurant qui toko rolia bio marambutu qui toko à quai chaléré ba fille a bien et puis pourquoi pas donc chez Laetitia Nzongo un restaurant Arena on a tous à bon on a Cédric qui a Jackie 68 rue Pajol donc Paris 18e tous à on a Paris 20e dans restaurant
kitoko lelo yo pe soki tokende na biso mettre toujours toko sur la peine sortie médiatique il y a Mokwa Bongo monstre d'amour qui est Félix Oazé quoi alekaki pe pas ser na biso telenani Glody Diasuka la mignonne de la presse mwana Ina soki yalo ba Ina la PC en beauté Valdi Tambo vraiment ça sorti à Mokwa Bongo c'est comme si il dérangeait Batebele par rapport il y a ba propos na qui kuna na sorti déjà bon par rapport il y a ba conflit quoi parce que batuna qui est déjà relation na fait donc na fait rigola et puis batuna qui peut pourquoi nina Koffi Olomide abi Batebele ba benga ki baninga ne ba musicien ba senga sola la muto na tende ni osu c'est normal siko akolobani parce que au moins une vie na vie succès et ça rassemblement il y a plusieurs facteurs nous devons savoir makamona maître washino na passer Sonic Afuta Rock mais je les salue en passant succès et ça rassemblement il y a plusieurs facteurs et lingoloba ndambu nde sala kake okoma na succès parce que ceux qui oya lingi yote ko zo po esikani c'est normal ce que soyez na mutu par exemple ayo kana baninga nyoso te baninga suba ko sundola yo mais okozo apuiwa Jibem Piana mokolo papa ya Félix Oazé kwa kufa mais muta beta musique mkoneza ki Jibem Piana voilà alala wana tu vois tu vois un peu des choses comme ça de ça na makamusu oyo bakolo baté si on est Adolphe soko tourner soko lobika makamba kombo soko bana mona télé bakela soko tourner pour na âge na ko ça bongo pour nani il y a un problème siko pour nini donc batunyo surtout wana bakoza la kaka mabe bazana ba problème moi je crois que monstre lobaki tant que mokolo il assume ce qu'il dit ayebi ke tant que soina oyo kosolana yote c'est normal yango no moina zo banga bato bazo finga fali na faire na génération OK au détriment ya ba vie attention parce que fali na faire ba kozo même 30 ans ya succès ne ba okende wana so bando bundisa bango lero bakisa 30 ans yo aussi lo komana ba ozana bango na mouvement na bango même ozana bango camarade boyemba bosala bato wana nenge basi bake libela bazana ona eloko mo ekale bango sute voilà alors attention ko finga bango sute ba ndeko na ba musicien oyo bazana clan faire bozo finga faire mais boyebi ke bitumbo course eza molai mamsu yo so lembi mais faire na bandi mamsu mbango te yo zo finga fali mamsu na bandi mbango te de temps ko banda mbango na da 10 ans mamsu mona botikala mais so kozalaki malamu boko sala featuring boko pe ko solola okoza na pasi aido mais on a vu comment il a aidé beaucoup de gens ba betra mo que c'est mon côté il faut avoir ce cœur ya komona ke mutu ko lo fombo abeta na empire et pas ex victime ata base a pesa te maye na epoto Zoé nani qui encore Zoé Bella aussi mutulanga Montana nani ce soir il Sampaio Sampaio aussi mutulanga nani mwana lai tonto lai to mususu Shulai ba yena batande manyo su et pas na bino solo bakaki lokote mais faut botala boza la malamu na bango ngana zo mona bartiste so bazo ko finga ka faire facile boza be artiste baba finga fali facile o ba héritier boza na retard bozo comprendre les logique à musique té des akanata tamoko ezalaki luombo na seigneur lei tamoko eko koma king kester bando bima tamoko e papa wemba eko bima akomi na bango nyoso bandeko wana babundi bato tu bazalaka na bakima bakenda tamoko lelo ko komi fali e komi jibe na wera tata Marie Paul ayeme au moins plateau zali donc voilà lobby okuna le komi bango ba okende pemba ngudadiza de football za la malam voilà OK ni na biso to kende regipe kuna ego signaler biso mais sinon ndenga lobby ya lingale ki na frigo la bato bakanisi batekolo moko ba Congo non est-ce que bagolo ana bagariator basaka pona ofinga bato za sûr donc kuna nakati na bango ba raisonner bazate non mais surtout le bindengona ozolo bonde faire ça entouré par des bandits ou des délinquants non okolo ba bongo te batamayele bazana na bagolo wana bagariator wana il y a des professeurs batamayele bazali ba mona kama beti ba mona pe malam voilà nenge mo pela ba waro tous les waro bazaba so bate et ça ba délinquant ça na ba bayele bazali évidemment ba o mususu wana bazanga pe mutu bazali ba wana ba ku tout mais par là tu peux la faire rigoler ton mécanisme à moi par rapport il y a musée qui dit les loyo tout mon immense musée nana sakasaka siliki na internet parce que à lobby ba wangani mobali na ina bitumanya so abundi na promotion yo sa sali les lo faire rigoler lo baké à ça la pas na été à l'entreprise na pas
ici on a aucun moi et loko zo le lisa et papa maman zo la nanga ndako leki nanga kindingo mwana yolo pona petit nanga na la origine na yolo chito na numéro 23 na yolo si na eso donc na moto balobi ne gaza chef d'entreprise na moto balobi gaza buta marketing bon besoin de respect mais ya lingba chef d'entreprise ko te pas comment on a dozer ko ba tielo ko la un entrepreneur au boyi o liga ko za ah fait batata ba travailler en partenariat donc faut reconnaître c'est comme si faire le goal à wangani a bêté non faire école à lobby bien pourquoi parce que na G7 même l'équipe a fallu bazana bateau ils sont finga bateau mutata na fiche de paye azate est-ce que Mose Kindungu na koloba bien azana contrat na faire oui c'est écrit et ça même verbal na éviter ce que ça mais si tu mutalobi ne on est l'accéder que au travail à c'est vrai. Mais où est le problème? Non, mon problème, demain, moi, si je suis origé Pamba, à comprendre, mais dans mon cas, ça va être tout le monde qui va tcha 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 tcha. Qu'est-ce que entreprise moi on a dit? Si quoi na wana na oya faire wa beza malade. Et puis oya faire wana nde ozolo ba sala ka marketing papa bino bo sala na marketing. Yebisa ma journaliste et le bata pebile ki nanga la mignonne Claudie Diasuka na PC mota lobi bata fungola caméra, fungola TikTok, fungola live. Ne ya wana ne promotion. On est ça le kuta. Promotion ça na ba France 24, ba iTélé, ba TF1 yango nani congolais oya sala ka promotion ba musicien wana aleka na ba chaîne internationale pour na kolobela musicien. Pesa na chaîne ngo chaîne into ko tana ndako yo zo landa ngai pesa ngai yo be osala ka promotion ya fere ya fali ya wera ya jibe ya nini koleza benga ya kolobate a obele la tongo poko fera gobeta ndesika siko football longola bato la nyo surtout badaka pembeni pona makambo tanga zo ya pembeni na zo finga bato ko sepela raté oyebi soki fera seliki leza pona Adolphe. Il paraîtrait que Kindingo a fini. Est-ce que c'est normal? Bango lo wabenga marketing so za muta fere au fini fali nde ya marketing. D'après yango marketing. Donc ndenge ba finga ka fali nde ngona pona fere yango marketing. Ou bien ndenge ba finga ka fere pona marketing pona fali yango na marketing. Mais tout comprendre tout. Wala ko gagner diversion na busoba. Est-ce que ba lombo ba sala kango? Ba seigneur là ba sala kango? Gils Nino abeti deux fois na stade. Azana muta marketing lokolo ba kongola salito. Ko ba sala ka marketing à lokuto. Non, et ça ma bêtise. Moi je crois que na sepela ki na fali tant abeti concert na ye na. Ezaki yo on a parlé du peuple. Tant ba nga ganga fait, ba ndo finga fait bien kata. Makamba ba senzi awate ba tamona comme oui. Beaucoup de films non, alors pas bien parce que un grand artiste c'est le gars faire un na obeta bo finge pourquoi. OK. Mais ça ils ont déjà signé na batamayele na ba vulnérable wa mona mabe. Mais na batamele wa comprendre que alingi biloko côté ça bien té. To beta musique mais to longo na makama ko finga. Si ça c'est simple. Fallait la faire à ça en coup na TV. Ah, mutalobi ça n'avait pas na ngato siliki. Bon, si vous avez un non, à voyager à Nengeni, à Kendakara, Nengeni, au voyager à Moutoussabo, à un contrat. Vous voyagez à Nayo. Alors, il y a un autre qui a misala, Moussou, c'est bien, Bazaba, Gêne, Bakosala. Et puis, Bango, Banamokana, Tonga, Kofinga, Moutunios, ils ont soutenu le faire. Sur le marketing, le bas nous vanter à nous faire total. Au Kokate, Bazan incapacité à vanter faire, que faire, Azad, danger, leader, l'équipe, leader, tout, tel bout album, Nayebo, Nze, Monaï, Bango, Bazaka, Fani, Bango, Bazaka, Koto, Moutakala, là, t'as coupé. Mais c'est quoi, c'est quoi? Oh, ceux qui marketing, ils ont dit, on a un évidemment. N'est-ce pas la moto? Ça, c'est pas marketing. Marketeur à la beauté. Malbé au bêta wa missile le 28. Na yebi so akofinga mabe akova na bana wana supporter. Oya what was kini akoya mabe moko akobimisana makamso na ebimate. Musuku tuna akokosa akobimisa. Asali prière. Akobimisana makamso boko lala te. Bosela ba isaka bongo. Bongo makamso ba bimisaka pas falaise ka solo. Soka botsi o voye na mutu. Allez soko ba pla akobimisa. Tala wana za un bombe. Na lobaka mo komso l'émission na salaka na chaîne. Mara bi omoni Sankara se calma. Ba blaze le ba se calma. Kindingo yo asa un bombe retardé. Ba tazo mo lo la vandi. C'est là j'ai dit. Boyo kabilo ko soki ba calmer été. Ah ako beta ba missile moko o à longue portée boko beta e. Boko kamisa e. Oui. Est-ce qu'après on s'en a placé parce qu'il a fini derrière Batutu. Na mona ba dosenga déjà pardon ta fuka ba. Parce que Batutu soit fini. Ce qui est là qui marketing. Pourquoi tu demandes encore pardon? Ah ouais. Là c'est faut raisonner ba congolais ba raisonner. Ce qui yo za ko sala marketing ya faire. Boso senga pardon na bato musupo na. Parce que yebi ko kenda ki au-delà. Parce que c'est pas bien. Yango faire Monica za artiste munene. Voya Carlito, voya Debaba.
nabengaki David Copperfield ya musique congolaise aza na bato ya makambo wana te faire abeti ye na gena wa ini na mona IG soki IG na na bino wana ING plein salamaka na salama na Bruxelles mbila komo kanga bato tuna boyo sa nina bozaka wa te to yoko faire nena na nena c'est comme ça voilà est-ce que tanga betaki musique wana yo monaki bato ba yaki wana nyoso ba yaki po bato ba sala marketing po asomba ki billet non tout le monde makambo wana nazo pesa un exemple ya Nino asa na muta sala ke biloko te mais deux fois Stade de France il fait ya kabino tout le makambo susu oyo yango te ko fik au moins fait bato ba sala click na bango ba traumatiser ba musicien fungola caméra et le ban leki na ngai biodi ya suka fungola caméra TikTok ba sala système moko ba finga ba musicien bo bank sa bango omona te bana ba kuma ko bank et mutaleka ba ko afali yaki ofinga te etali ete et moi la biso lelo NK Divine et moi la vu la biso photo j'ai MBT en beta ba sala minen voilà afingina yo siko azana marketera fungola kamera cha TikTok azali amoni donc ça ko makambo wana te makamiziki eza makambo susu sala banzembo bien beta ba sala minene ko finga bateza na sens te moi je crois que ndungu na yibi ke bombe ko beta merke j'ai dit et vous allez so moi si na bimangine ka orge au fait faire sala ba beta lobiga ke non asala ke pas na ce qui est normal même pas fali ba tout ba finga wana ta sala ke pas na zate to sala ba yo to za na poto mutu moko afinga ne bafinga kafinga bato na télévision na kutelo na nzela ozu pena mama na droite na lisu ekangami mpo oza moto afere obi oza moto afale oza moto héritier toke okefunda ngai ya na ese ye afingaka ngai mpo na motu tere soki babenge héritier obefali befere oya na justice alobaki yo oza moto na ye yo oza marketer na ye omolia pisa okomi akoya te c'est ça poso batuleka oza mutu no ndeni oza mutu na ngai ya fan bon afingi batu pona yo epana azalaka nani mutu moko olingaka se judiciaire nebe pona fan azake c'est là où les gens vont comprendre que boluka ko finga ka batu te poto za na poto na sebe na likamba 2 minutes tende ba cha eloko wana mais et apprendre batebele batebele bazofinga bato abozo bateki bokutana bango na ba circonstances mususu oyo bato bakozala te voilà okutana na mutu mususu na position moko boye nga na fali na bato moko boye yo moko bozo leka oyebi na yo te okomolenga yo moko mobanga po bilobolo lobaki ko sukolo pe sukolo yo mabe attention parce que bato nyonso basolaka na ba congolais te on a des amis maliens on a des amis ivoiriens des tchadiens ayebi ne kutu makamba congolais te donc il suffit que mais ces petits là ils vont manquer de respect soit écouter no ba pension à solution oui mais nga corriger le quand même na chaise roula ce qu'on appelle le boko ba fi wana mutasala boy mo bosso ni ko finga nga bato betela que mabo c'est là les premiers fois ça la wan merci beaucoup maître toi moi tout comme même pratiquement à la fin mais j'aimerais juste à côté à Angola fallait pour pas robéter stade kuna les 30 euro production parle tout bonne chance bonne chabata Angola na pesi mutu nga masa na ngai makumba mbote be na Angola makumba mo pasaka na poto leader ya cave ya Niclet moi c'est Niclet mobala ni ya mama Niclet moi c'est na kangai catch makumba ko ninga na donc masa na makumba na Angola 40 à 45 oya yo yebi toujours masa na makoya na Brésil na Angola ko yinda parce que na lobaki déjà fali aza Elon Master nouvelle technologie Elon Master la musique congolaise Elon au moins ko bouger ça te faire gola David Copperfield ataboche libanga aoleka tui David Copperfield la musique congolaise bon plein bozela qui déjà koto talaka mutaleka na tour Eiffel batali belo no kwete faire et donc il y a ça mystique donc bonne chance à bango basa ba jeune basa la misa na bango moi je crois que c'est ça ba finga na raté baba bloko wana za na bloko moya ça c'était concurrence za na mais loyal ya bien nzembo isali boye basa la beti nga na beti o beti na longoli c'est bon merci comme mot de la fin merci vraiment na yo pe pisha en tout cas na yebi keza mokolo malasuka te to sola su makambeze pele pisha donc merci na yo monsieur l'équipe bien vraiment na sepeli mikolo na moni on doit autant dans la classe avant donc on connaît formation pour l'emploi on connaît pour l'emploi c'est l'emploi pour le moins il y a ma question na makambo mais on dit ma maison changer merci beaucoup mais toujours to améliorer pour toi les abattre surtout ba te bele batala rabiso ba responsable ba benga rabiso Landry Bisidi Chilombondo ya mokonza landa rabiso ye moko vice gouverneur de la ville de Kinshasa et Idi Yeli Molangi papa social merci na o sali pena pona bana ngiringi ba petit no ba bundaki reconnaissance wana lelo bazala poto pem Japon
Pompon, donc voilà, et plutôt Zilaba les bénis, merci à directeur Christian, coach Nenemba, la bosa vraiment ébélé, et puis merci à Binoyon Soubolanda, de partout dans le monde entier, vraiment, tout peut si Bino Bambote, Chikaluka au Paris 20e, ou Djilon Mampouya boutique, exemple à suivre, Eric Moda Beauté, salon qui toko au Katasu, qui n'a Roni Soubois, où on a donc Pemenka Yagar, où on a référence Carrefour, donc Moda Beauté Salon, Eric Moda, les propriétaires, donc tout ça là qui on a renouvelé, Mao à ça là parce que salon batumba qui on va bongi si vraiment à innover le moment qui toko mon amboka saliango, à ça vraiment yemoko na pas toi sali ba salon na ba qualité bon félicitations na yo Eric Moda Beauté la coiffe donc voilà il y a la coiffe côté to kuta na bongo côté taba côté Nicolas samedi na ancien victime bazawa la coiffe côté ngana taba côté ça génie voilà non ça c'est un génie salon qui toko a créé Tony Ambozo pas betra wana dimanche donc retrouvaille vraiment ya bana poto ya bato ba moelle ya ba sala wana to zara bona Léon manager to zara wana pena chez Ige la coiffe ikote merci na nous botali biso partout dans le monde entier merci na ba soutenir na piche Kim m'appelle ba suggestion et ça la biso bien poto bongisa musala merci na Jordan Mizo Azaki derrière la caméra et pourquoi pas moi na biso winner Mizo Jogo l'avenir de demain donc to pesi wa mbote oyebi otuni question moi c'est qui singa batuni faire oyebi nzemba magoda habité na yebi amote le message tomboki ok mutatuni phrase wana tuni bien te batuna oyo qui crie ya mago ça nzembo te eza crie au moins différence chanson eza ya 6 minutes 5 minutes 4 minutes magoda eza crie sikoyo faire be na ndenge 12 oyo kana yango lokola pe sensira boya ki yango akokota na ambiguïté wana te yango mona lobi te na yoki te mais ko bisanga te ke mato iliza oka et que je dis comment on est zala abomi je ne comment on dit zala donc soka loba na banque te na yibi kaka zala il va sauver la télé au moins il est compliqué bango donc lokola déjà sensira bendana ki et ka comprendre que mais ba doit moi moi spirituel de gola mo courir bien te ya yebi na ngo mais 12 te ya zaki na bango nani chef de capitaine de l'équipe yebi lokola na bomba yeka abombi bon ozomona même guerre ozomona de la forêt na fera sokola mira omona bon de la forêt faire etant azaki malamu na muto obeta na IEG na rena wana omonte ezaki bien tanga va ke luka de la forêt bitumbe babi bakapeza mobulu wana picha merci mingi na bana Carmelia Christophe Mboma 10 Miss Univers on va passer à Carmelia trop belle et très intelligente Christophe Mboma 10 Miss Univers mon footballeur Melvin Mboma Boanois aîné de la famille Denisa la plus belle blessing merci mingi na maman Bag maman na Dravel maman na Alegria firmer matoto moto moko bien bienvenue makanga la paix merci mingi le 31 octobre au boss on attend à 20h à 0h 25 € kaka le 21 octobre kanga yango téléphone restaurant 5 gym eventos muté organisé yango 06 51 70 67 31 tozala wana na AC Hotel merci mingi na bino nyoso landingai le premier aussi novembre na 20h à 2h kaka même place 35 € lia melande ngolingi merci mingi na ba congolais nyoso landinga voilà merci beaucoup Patience Mukendi Oasis Beauté la beauté du parlement allez bye bye à la prochaine R9